tomo kile kelama isali mami buhe bele olelo ye banite. Mbote pe boye ibolamu na bino bandeko balandi ya vuva mu television etsengo pesai etondi biso penza okati ya mitema ya kozala lisusu liboso ya bitando na bino mokolo mwa lelo na kati ya emission na bino oyo toyaka lisusu koyeba manaka na biso na kati ya calendrier africain bokoko na biso baindo totondi bino botondi pe topesi bino penza bambote ya mingi na bisika nyonso bozwa mitango pe koki oyo wapi tosimbaka lisusu babuku pona kokoma na tina koyeba manaka na biso na kati ya calendrier africain nde toyeba ete mokolo mwa lelo kati na manaka na biso tozali bongo mokolo mwa nkandu mwa zomi na motoba na bosukisi bopemi na biso ya minei kaka na sanza na biso ya misato toli kokoba pe lisusu na eleko ya yambo eleko ya mvula ntete mobu monkama na tuku misato na misato na kati ya manaka na biso baindo oyo tokendaka bongo kobalisa elongo na manaka ya bapaya nde mokolo mwa lelo tozali bongo vendredi le 3 décembre 2021 kasi ya motuya tokotalisaka na bino bandi avant télévision ezali kosimba manaka na biso na kati ya calendrier africain bokoko na biso baindo esika wapi tolobaka na bino tango nyonso ete soki bankoko so pe mituna mikozala na kati ya manaka na biso na tina ya koyeba na bozindo boyeba na kobenga biso kana ba numéro zali bongo affiché na setando bokozwa ndimbola ya malamu oyo kosunga bino boyeba pe lisusu bongo ko maîtriser penza manaka na biso na kati ya calendrier africain bokoko na biso baindo bandeko balandi avant télévision to sukaka biso na bino wana tese na kopesa bino manaka ya mokolo kasi tokoyaka lisusu kati ya mabota na tina ya kotombela bambotama elamu na babotami nyonso ya mokolo mwa lelo na boyike na bino banso baye bobotama bongo mokolo mwa lelo bisika bozali totombeli na bino bambotama elamu bambutukulu ya mbote tata mokeli akanisela bino na kobakiselaka bino mikolo ebele na kati ya bomoi na bino natina ete bokokisa mayebosila koyana yango na mokili tika tokota bongo kati na libota ya mokonzi na biso nganga ngunza Mansoni Manza elongo na nengwa tuzolana pona kotombela mbotama elamu epai ya mbasi na biso na kombo ya nengwa kitele kinambu manza bango basila ko botama mokolo mwa lelo ya totombeli bino bambotama elamu bambutukulu ya mbote tata mokeli abakisela bino mikolo ebele na kati ya bomoi na bino tokotombela lisusu mbotama elamu epai ya nengwa elonga ngenge pembe eke bango pe lisusu babotama bongo mokolo mwa lelo wana mbasi ya tata eke elongo na nengwa jengo totombeli lisusu na bino bambotama elamu na bisika nyonso bozwami tozonga kuna epai ya nkumungala totala bonzenga na bino pe totya baloyimbo oyo tosepelaka bambotama ya mokolo na mokolo tosepela elongo na bino lelo mbotama na yo lelo mbotama na yo lelo mbotama na yo lelo mbotama na yo tosepelina mbotama na yo lelo 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 mateno mingi bandeko balandi ya vom television solo tuuti bongo ko kembela bambotama elamu ya mbasi na biso basili kobota mabongo mokolo malelo biso ba tozali bongo na bandako tika to tombela bango lisusu bambotama elamu pe tosenga mapamboli ya tata mokeli okati ya bomoi na bango tebi ete lelo bisengo ezali sima na biso ko bimela pata vom television ngwa tozolana tozokoma na ndako na tina ko kabola penza bisengo yango elongo na bino nyonso pe balandi ya vom television be botama mokolo malelo totombeli bino bambotama elamu atako na musika soki bokozala na posa pe lisusu manaka na bino leka na kati ya vom television avant 48 heures tokolobaka
boko tsamanaka na bino tokoyamba pe tokosepela elongo na bino matono mingi balandi ya Vom Télévision solo biso na bino tokabonaka te na kati ya émission iye soki tozongi te na eteni ya régie kotala nini balengeli biso lokola vidéo du jour esika wapi tozwaka moko ya litier tolanda na bokebi tokutani biso na bino na sima na yango tolanda. Ainsi donc, lorsque nous sommes arrivés au pouvoir, fort de cette conviction-là, et jusqu'aujourd'hui, nous essayons de transformer nos richesses, notre monde, l'environnement économique, social, culturel, avec l'argent de notre pays. On n'a jamais reçu un seul sou d'ailleurs. Et voilà qu'ils sont mécontents. Ils ne demandent pas à la Banque mondiale, ils viennent avec des plans actifés ailleurs, qu'ils ont toujours présentés pendant 37 ans du régime nôtre. Toujours le même plan. Ils sont venus avec ça. Moi j'ai dit non. Notre plan à nous, c'est nous qui souffrons. Nous connaissons de quoi nous souffrons. Alors nous allons faire un plan pour résoudre notre problème. Ils disent, où est-ce que vous aurez de l'argent? Si on peut toujours l'avoir ici. Le Congo est riche. Et nous avons fait cela. Nous avons notre plan. Il est bien. C'est un plan qui doit développer notre pays. On les a demandé. Messieurs, nous voulons aussi des autoroutes. Tous ces ambassadeurs qui étaient là, parce qu'ils étaient tellement habitués à appeler des ministres, etc., moi j'ai dit, attention, mes ministres ne sont pas des garçons de course. Je dis qu'il faut laisser le ministre résoudre le problème du pays. Si vous allez continuer à les appeler la nuit, des coups de téléphone, qu'est-ce que vous traitez avec eux? Chez nous, nos ambassadeurs ne vont pas faire ça. Ils ne sont pas capables d'appeler de ministres belges ou français ou américains qu'ils aillent chez l'ambassadeur congolais qui va leur dire des choses qu'il faut faire. Non. Et si vous ne les faites pas là, chez moi, je ne veux pas. Ils trouvent que je suis têtu, arrogant. Je dis, mais c'est pourtant la vérité. Chez vous, ça passe bien. Ça doit aussi passer bien chez vous. Matono mingi bandeko balandi ya Vom Télévision etando ya bonsomi ya bwanya pe ya bolamusi baindo na pongi solo bouti kolanda mokonzi ya nguya fait président Mzee Kabila lolenge nini bakambela ki pe lolenge nini batalisaki na baye bazalaki nzinga na bango solo tango nyonso tulobaka ete loposo pembe bangonde bakobomaka biso kasi bayiki totiaka tembe bolandi lolenge kani mokonzi basili bon kotalisa totondi botondi na bino nyonso balandi ya Vom Télévision etando ya bonsomi ya bolamusi baindo na pongi soki bosepelaki na biso tika tozongisa matondo na équipe technique ya Vom Télévision basungaki biso poto komela bino kitoko li boso ya bandaku tosungamaki na tata kwaku ya Kalau Maisha kuna na sima ya kamera ilongona tata Mbala Mantiadila pour nini te tata Kuba bakambilula basungaki biso lisusu katikati na tournage émission mokolo malelo neteni ya réalisation pe montage tolaki na Nkumongala 9 lumière totondi botoni na bino banso pe totombeli bino lisusu nkando elamu kati ya mabota na bino tokutani biso na bino na mokolo ya konso ya lobi kimia mfumu kimbangu okati ya mabota na bino. Utamokile kelama, esalima mibu hebele.